bandeko batali arrête Kilumbu Shembo TV mbote na babone na nga nyonso onomba koti pe na bakoti te bokotokoto bomi abone soki bomoni biloko likola mesa boye na sina lambe ezaka mpona publicité oyo nana koti te papa tata mwasi koko mama leki tantine na mboka na bandundu na oshingoto kota mi abone pa mwana bino arrête Kilumbu Shembo TV masolo bozanga kokota yango sata motema na bango fongola motema ya mobali fongola motema ya mwasi kota komi abone talaka modela nyama talaka kambis po bakelo boko na kati ya ndako arrête balambaka ntalambi yango ba formule nyonso eza ya nilu tule botala mwana na ngai ye moko ndenge azolamba siko nga mama na ye professionnel na kosala nini tala na biloko oyo topesa loboko kota mi abone na koti te akota please masola kolamba ezali mate ya pete ezali ba histoire vraie ezali masolo ya mboka ezali masolo mwasa uti kobota bana jeune fille uti kobota ndenge komelisa bana ezali ozanga c'est la papa surprise ko c'est la pe bana surprise tala obana nga basayenga na Mother's Day oh kota mi abone tala nanu tala ba posa donc semaine prochaine on va faire ndenge to sala kiango o ezaka ka photo publicité abonnez-vous phone oh mbote bandeko baninga batali arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko bino bozo mona liboso amesa baya mwasi ba mobile batunaka yari yeti pona nini obandaka na ebandeli te ya makasi eza te na esebino soki na tindi boye ezalaka nde publicité ya chaîne na ngai bokotokoto bomi abonné et pas arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza wo demisa biloko mbote na bino bandeko batali mama arrête Kilumbu Shembo mama ezui na telemi lisusu awa mpona pesa mbote na bandeko na nga nyonso bazolanda ngai oyo mpena na koti te na chaîne na nga arrête Kilumbu Shembo TV akota ami abonné masolo eza kitoko masolo akolamba ezali ba histoire ezali ba histoire vraie ezali so ba histoire vraie oyo ezosunga bato atakute na problème ya lisolo wana alinga kokutana nango embuscade mais esungi ye toza na mate ya pete toza na ndenge kosungana ba histoire ezebe makambo ezebele o pena na mikoti te akota ami abonné lelo soki na koti awa eza nazolobela kaka histoire ya loposo oyo ndenge nini tokoki kosala mpona kogarde loposo na biso ata okoli tokola ba quarantaine ba cinquantaine mais tobi ndenge akobatela loposo na biso tobi ndenge tozala na ba ride te na nzoto na biso na loposo na biso donc bitumba contre ba jeune awa totemi loposo na ye na lisolo te ya savon ya paipai na ye na lisolo ya savon ya paipai baya mwasi baya mobali bandeko lisolo ya savon ya paipai eza nini soki biso mpe tolokoti esika tolokotaka toye mpe kosunga biso bandeko oyo batalaka biso mpe bamonaka biso mpo bachaine eza nango mingi eza te bachaine soki eza mingi okokutana nango na kote mosusu ta mosusu na monoko mosusu oyokaka te okokutana nango ta mosusu kote mosusu mais soki okutana ndeko na bino alobaka lingala swahili français eza kitoko ezosalisa biso mpe ezosunga biso savon oyo ya paipai mutu nyonso oyebi paipai oyebi nzete ya paipai eza na afrike na mboka na biso surtout na congo savon nango ezosunga biso mpona batashe savon oyo ezosunga biso mpona babouton savon oyo ezosunga biso mpona bamaske osala ndenge nini neti na ngai ndenge ngai nazwa kotangisa yango ndenge nasalelaka kala mingi te 2 jours nazalaki na bouton moko boye awa mpenza
Ebimimela ki yango moko soki utaki na mboka nini, soki na nord est na ebité. Na tali tang na eko zwa na eko tanga likamba paipai, na koma eko sande nini soin na nga ya tongo. Na sela kango mingi na miel na citron. Na tongo so na muki ata na tie citron te na zoka na sokole longi na ngai na savon oyo ya ko sokole longi. Na tangisa comme suke savon elongi zalaka. Tang na sisi na sokole longi na nga bien na brosser na jus savon oyo. Avant na sokola 10 minutes na ngai. Na zo na pakoli yango. Na sali sa tuma misala na nga na meliti nde na ke ko sokola saki nango 3 jours ti eseni ti kokausa ngai. Na ndimi yango keza solo. Okokutela tamso na ba fake ya savon oyo na ba vrai nango mais oyo eza naturel pona nzoto mobimba. Eza na vitamine I na kati. Yango moko na paipai basalaka mafuta babengi retinol. Na yebi yango tina French retinol ndenga nde koma mafuta ezali eza 100% pure végétable. Ko babengi végétal na français je ne sais pas. Ezali na vitamine I eza savon ezo sunga na baride. Ezo sunga na batage. Soko sali kande na lobby avant 10 minutes ou bien 20 minutes à mai na yo zwa tiango fulufulu pakola ngo ne longo. Soko na ne longi boso. O sali misala avant douche no ko soko ngo pe savon mobimba nzoto mobimba. Okomona aussi so pakola mafuta pakolaka okomona esalaka. Ba fake nango pe ezali ba original nango pe ezali. Mais mingi tozo kutana na ba fake nango pona ba arabe oyo ba libanais bazo zwaka so bamoni eloko moko eza kitoko ebimi na Afrique ya ba africain to ya biso ya Congo il faut ça makasi ba ke ça fake nango okomona yo ke ko sombo vérifier te ba bouton ebimi ebebisi elongi original nango eza orange eza orange pe soko lumbi yango soko sombi ezolumba sola fruit ya ba fruit ezolumba pe solo neti ya paipai original nango yango soko moni na kati eza pembe ya mwasi kosomba te pe eza emballé nga naza na Australie na somi yango na Australie pe na magasin ya mindeli na somi yango na magasin ya ba arabe te ba chinois te okokuta yango basi ba emballé yango na papier oyo tango eza na musika basi ba emballé yango na papier oyo tango fongoli nde epesi oyo baya mwasi soko kuti na kati eza pembe kosomba te please kosomba yango te salela paipai kopesa loposo kitoko ekosiliso baride ekopesa loposo lokola bebe mwana 12 ans yango wana omoni o nga na somi na chopa mindele botande bakongo eza naturel kanga photo eza na vitamine I mbala moko bino mo vitamine E ebongisaka pe loposo bokendo koluka yango botyango na soin na bino ya tongo to ya butu tango ya kosukola mai tango okotia savon bomwe ndenge eza orange ozwi otyango savon c'est maka fulufulu omone ko mama fulufulu ya orange muke neti rouge muke yebaka eza ya bien mais soki bino ya pembe wana loko ya mai ya maki pe eza pembe yango moko kosomba yango te original yango nga na sombi na shop ya magasin ya mindeli na sombi epa ba arabe te tango na moni nazaka intéressé nango na bi oh tika na kwa kolakisa baya mwasi na baya mobali botia yango bien soki ozaka na savon osokolaka mai me tia yango na kati ya télé-réalité no atongo ndenge makambo tango sala kola muka ko brosaka munoko olamba kati yango tango zolamba ti ozosuka basani ozoservi mobali ti bala ti tika yango na elongi osi tanga kosokola osokola nango nazala mingi ta kokota na sene na bino kokota bomi abonné et comme maman arrête de chez moi TV masoleza kitoko masoleza wa boka mwate komona nga modèle na lati tozala to mokili tola taka modèle nyonso style nyonso yo na kati na koti na style batuya ndimo boyebi donc il faut kokota na nyonso ona na koti yebi sa papa leki mama leki akota mi abonné par kilo chez moi TV masoleza kitoko soko kotite okozanga makambo na silisi ona na koti te akota toujours ami abonné ozala bino mama arrête kilo chez moi masoleza kitoko nazongeli susu moke
po na lakisi na moni batile nga message c'est pas camarade nga moko abima marget sokwa nango maboko lakisa biso ndenga kopakola na savon ngo nelongi pe na maboko likolo ya savon oyo ya pai na koti awa sikoyo na lakisa bino ndenge na kosokola maboko ndenge fulufulu wana ekosala fungoli mai nanga chema mai moke yango na osokola maboko namoni ezobimisa couleur ya savon nanga bien sûr toza na video fulufulu nanga nasala yango mingi yango oyo fulufulu nanga eza pembe makasi te soki omoni yango eza pembe lokola maki eza faux savon soki eza couleur ya pembe eza faux savon il faut ezala couleur ya paipai couleur ya fruit mpe ezolumba couleur ya fruit ntango otie boye osilisi baya mwasi ozwi opakoli yango na elongi opakoli yango na elongi na yo sima opakoli mpe na maboko na opo otika après 30 minutes osokoli après kosisa kosala mosala ya ntongo wana osokoli c'est tout ok nasuki wana soka maboko na ngai ninga kolakisa kaka ndenge kopakola yango po ezalaki ntongo nalinga kopakola yango mpe na elongi eza kaka ndenge moko bosoboki deja message oyo aza na bato ya koyoka mwa madame ayokaka asalelaka mpe akozwa avantage nango ok see you bye bye bye